Nazoluka masinga yoyo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolina lisu ozala yo mokote, papa boya to katalien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza to zala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te oko souffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baobab. Bambote ebele bisika biso bizubino vraiment ba shalom na ba homme de Dieu boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique et puis tolobi vraiment ba bonsoir ba bonjour ça dépend Ernine Okolanda simple servante na bino la danoise et puis tolobi yenge na bandeko na biso ya buntu dia Congo le sac au respect toi ça qui dit là vraiment na ba chef coutumier na biso voilà et puis to bosanité ba oya biso bandeko na biso ya ba musulman bisika biso bizwibino lelo mukolo ya vendredi esika oyo bosangana kana mosquée vraiment bo sambela ala na boto sinyo surtout to pesibino pe yangwana losako makasi boko ba obele na musala na bino vraiment to keipe kuna to bosa na kate bandeko na biso ya kimbangiste vraiment bambote ebele ba oyo nyonso basalaka tout autour ya litonga pona kokumisa mokonzi Yesu Masia bisika biso bozali Nzambe alola a pambola bino abosa na tepe ko pambola ba oyo ya biso bazali ko s'abonner ba abonner na biso et puis a pambola pe bandeko na biso nyonso oyo ba pesi ngai confiance ba bengila danoise pona koluka molongani bandeko na nga Nzambe alola apambola bino bokutana na basi ya malamu bokutana pe na mibali ya malamu bandeko na ngai toye ko solola ndenge kana yak na yebisaka bino tozalaka moko na bakamu susu o babengi bakazus o ezalaka ke toyaka na ngola liboso na bino to exposer problème pote bino bopesa biyano pote bino bosunga yango lelo na yeli bino kamoko ya makasi oyo bino bokosunga ndeko mwasi abengaki na lombango mingi a exposer ki problème na ye pa inanga alobi la danoise sunga ngai eske na komisa kombo na ngai na live together pona na luka mobali mususu ou bien na pardonner ou bien na sala nini vraiment yangwana na lombango mingi alobi exposer kana ngai na weekend oyo toyo kabino kolekate koyokate sans kocha commentaire
commentaire wana ekosunga ndeko na yo lobi pe yo poko oza na problème mokili o ezaka mokili ya ba problème moto nyonso azalaka na problème na ye vraiment ba maman ba tata ba ndeko boza na se ya sous les baoba oyo kaka na yebisaka bino la danoise ya kaka malembe mais tokokoma boyebi yango tolekaka yango na lombango mingi na se ya nzete na mopepe kitoko lelo climat epesi biso tokos to wuti na kati ya ba chaleur ebele yango wana kobosana te mwa kopo ti kopo café boyebi peti na biso tomelaka ezali bulukutu na sinda oyo ezali kotekama awa na kati ya Angleterre na ba norme moko ya malamu bobenga publicité nango ilekaka tango nyonso na suka bobenga bozo ba numéro et puis okoki pe kokota na www.congo na kaya munene obeti yango ocheti TIA donc www.congo-tia.com okokota pe okoyeba ndenge nini ya kokomande tina yo pe okotia ba commentaire okopona ko améliorer qualité ya tina biso mais tina biso ezali timoko malamu mingi bande konanga ezolongola cholestérol boyebi yango bulukutu elongolaka ba pasi na nzoto pe elongolaka ba salité nyonso o ezali na kati ya ba intestin vraiment bande konanga sans tarder tozwa kopati nga lelo nazali komela jus d'orange oyo pe ezali bien pour la digestion vraiment esalaka malamu soko za na ba constipation melaka mingi jus d'orange ekosunga yo pona okende toilette na bo pete nyonso to mela na biso esalaka takas ndenga mukete vraiment na sepelaka mingi tango bengaka la danoise tango bopesaka ba félicitations balobi sepela na mutu pesa ye ba fleur pesa ye ba éloge tango azali na bon moi to solola na biso to mela esalaka bien. Voilà. Bandeko babolingo bandeko na biso oba oyo balingaka sule baoba to ye liboso na bino pamba te to ndenge ka na yebisi bino na introduction ndeko mwasi asilaki kobenga alobi la danoise mokili oyo ezali compliqué mokili oyo ezali pasi to yebi te to sala nini to sunga bandeko na biso ou bien to sunga te ba question wana nyonso bandeko nanga bino nde bozana biyano ngai na sili ko pose bino kaka obele mutuna azala besoin penza na bopesa ngai ba miyano na bino ekosala kitoko makasi ndeko mwasi azbabota maki ndeko mwasi abengisi cousine na ye mwana mama leki na bango parce que ye ndeko mwasi bakolisaki ye epai ya mama leki na ye mutu akolisaki ye nzambe apamboli ye azwi libala babali ye bamemi ye awa na kati ya Angleterre nzambe asungi bango ye na mobali na ye baza na bana misato sikoyo tango tellement omoni bakolisaki epa mama leki azalaki pe na ba cousine na ye oyo bakolaki ndako moko alobi mukolo ezali fo pe na sunga mama leki mwana na ye moko ya mwasi aya pona ye pe azwa relève ya kosunga libota na bango ngai lokwa na sungaka pe kote mama na ngai propre oyo abotinga mama biologique na nga malgré abokolaki ngai te azali mama na ngai naza pe na bandeko na nga tika pe na bengisa mwana ya mama leki ponda akosala équilibre ye pe asunga libota na ya mama na ye en tout cas ezalaki likanisi moko ya malamu abengaki mama na ye pe abengi mama leki na ye mama leki na lobi merci penza ozali mwana moko ozali très reconnaissante vraiment asalaki ba démarche nyonso et puis lokola bazalaka pe moi batre parce que mama na ye na mama leki na ye bakokana penza bilongi baboti pe bana na bango bazana batre makasi acheki penza mukanda na ye Angers abengisi ndeko mwasi akomaki ti awa na kati ya Angleterre précisément na kati ya London tango akomi bino moko boyebi ne bandeli nyonso akomaka il faut akomela nanu epai ya ndeko bavanda bandeko na ngai batala ndenge nini akoki kotambusa masolo na ye ndeko mwasi avandaki mwata mwa mulai avandaki à peu près ndeko mwasi alobi kowelisa na yo te talaka ba système oyo ekoma moko kotia bato misapi soki pe ndenge nini alobi kowelisa nanu te
to vanda nanu to solo la parce que soki osengi makambo la basenga rango batinda batu misika to oya kokende musika to monana kala vanda na yo nanu ata 6 mois moko na kati ya ndaku bongo par après to kotala ndeni okosala masolo. Bandeko na ngai eza pasi na mawa, bandeko na biso mibali bazali vraiment na sagesse te, bandeko na biso mibali tozoyeba eloko balukaka te. Vraiment bandeko na ngai sexe oyo mwasi to mobali tozaka pardon basi nyonso penza bandeko na ngai tozaka na biso kaka ndeti tozaka ka ndenge moko lobaka ka kende ko mwasi la msuso oza salite ou bien oyebi ko sokola malamu te, mais ceux qui penza ozali ko entretenir nzoto na yo bien bandeko na ngai kuna na bo mwasi na yo tango msusu ko sokola ngo mingi na maya malili et puis er moko ko baka yango pe ba glaçon et sala ka malamu bandeko na ngai. Soki kaka bandeko na ngai tozali kolandela makambo wana na bokebi nyonso bandeko makambo oyo bamibali na biso kaka kokende kotalaka gauche droite ele mususu ekoki kodimine yango bandeko na ngai tozala peto mwasi yeba kosokola kibo mwasi na yo yeba pe kosokola nzoto na yo surtout na tango oyo molunge ezali makasi bandeko na ngai bandeko mingi ya basi oyo za mwa conseil tosili kobota bamabumu na biso pe esili kokweya. Vraiment ndeko mwasi tombola libumu na yo na se zwa linyuka nikaka yango makasi même 2 fois par semaine ba mama o nzambe abenisa bango na tolo ya munene yo pe tombola tolo na yo nika na se ya tolo bandeko nanga pona kolongola ba odeur vraiment wana ebimisaka mwa ba odeur mutu nyonso ayebi yango betango zali kosokola yango malamu ndeko nanga okozala toujours na solo ya kitoko ekopesa takas na kati ya ba foyer na biso. Bandeko na nga ba mama batata bandeko to koba lisolo ndeko mwasi na yebisi bino abengisi cousine na ye na kati na ndako. Cousine wana tangu ye akomi bandeko na ngai abandi ko bima na mobali ya cousine na ye oyo abengisaki na kati ya Londres. Akomi na bango mwasi na mobali na kati na ndako. Après kaka 1 mois oyo akomaki ndeko mobali abandi kosala ba avance ndeko mobali akomi kolinga ye cousine akwei na ekobo akomi kobima na ndeko na mobali ya cousine na ye oyo abengisaki ye na kati ya poto. Bandeko pasi pe mawa bazali kobima ndeko mwasi ayebaki te, mais abandeki komonda ke mobali na ye azalaki quand même ko sepela mingi na ndeko na mwasi ko pesa mwa ba rapport moko ya kitoko et puis mususu pe babandeki kobima bango mibale aya bali komona ngo normal alobi na kende ko tambusa ye yo tikali no na bana to tambusa ndeko na biso tikanga na tambusa ye na kati ya Londres amona Londres bien avant akende ko sala masolo na ye. Mbula ezobeta kitoko makasi na libanda vraiment to sengi nzambe merci na mbula o ezobeta pona diminuer baya moi elekaki mwa makasi chaleur ezalaki mwa ebele. Ndeko na ngai bandeko bopesa ngai mwa minute bokena kanga porte. Bolimbisi bandeko na ngai na kendeki mwa mbula ezali kobeta mwa makasi botala kaka ekoya ko police la biso ndako tofungola ki mwa ba porte pona tala ndako nyonso na tango foko ko arrière ndako ezalaka bien pona santé. Bandeko toko balisolo ndeko mobali ndeko mwasi apesaki confiance makasi na cousine na ye andimaki te ke cousine na ye akoki kosala ye mabe nzoka nde cousine na ye bandeko nanga tindenge ndeko mwasi ya na poto bango banviaka ye bayokelaka na bango ye motema likunya balobaka bango nde babokoli na kati ya ndako na bango boni ya zwa mobali ya motema malamu mobali wana zaki motema malamu mobali wana apesaka asombela ndeko mwasi memi balopango na kati ya Kinshasa ba cousine wana nzoka nde bayokaka motema mabe tangu ya bengisi ye bandeko olie asepela ye pe aluka mobali na ye ye alobi ngai pe na kojembela kaka na mobali ya cousine wana biso tokotala biso na ye soki tokosuka wapi.
bandeko kolala kolamuka ndeko mwasi kaka ndenge pe bakamaradi bayaka bakamaradi pe ya mobali basongi bazangaka te baye koteka pa ya mwasi balobi yo fungola miso zwa ndeko na wana zongisa ye na lombango akende bandeko na ngai ko nazoya tocha mwa lumière moi lumière ezosala bien molili ye mwa makasi mbula ezobeta alobi akende tala ndeko na yo bien tala cousine na yo na bokebi nyonso cousine na yo tozali komona azokobima na mobali na yo ezosala biso esengo te yo mekana nuko observer bango bandeko ndeko mwasi nkolo mosusu bavandi kaka boye ye mobali alobi en tout cas tobeta tour tolingi tobeta mwa tour muke na cousine na lokola tokomi pembeni akende kobwaka toke kobeta tour ye alobi bokende mais na préféré bokende na makolo botika motuka tango bango bakei na makolo ndeko mwasi asa bengisaki bakamaradi na ye bayaki mpenza na lombango kotala bana ye abandi kolanda bango nsima amoni kobimaka babimi na lopango pas même 1 mètre babandi déjà kosambrase ndeko mwasi akangi bango bafoto epuis azongi mbangu na ndako avandi na ye na kimia kozonga bazongi mbala moko ndeko mwasi abengi ndeko na ye alobi tomata na kati na chambre na lombango mingi tomata ekosala penza malamu mingi bamati mbangu na chambre afungolaki ndeko mwasi makolo nzoka penza bautaki na hotel kosala makambo na bango amonaki ndeko mwasi mawa tro esalaki epasi bitumba ebandi babetani penza mobali ayebaki te akotela nani kaka na butu wana babenganaki ndeko mwasi na libanda alalaki bandeko nanga ndeko mwasi alali na libanda alali penza na libanda bino awa na kati na Londres basakanaka te koki kolala libanda alalaki libanda epuis na tongo nango mobali ye moko mwasi alobi tokotala place yo kobima soki obimi okei kosunga ye bima pe kaka libela mobali azaki na kobobangi alalaki na ndako me na tongo bazwiki mwana mwasi wana bazwi bakei kotika ye ndenge basengaka makambo na bango ya asile mwana mwasi wana baye kotinda ye vraiment akendeki bakote ya balobi ya Manchester kuna kokoma komi kote kuna avandi mobali akontinyaki kaka kolanda cousine akontinyaki kokende kuna okomona mukolo mususu na misala azosalaka batrik akoma kokende kuna moko na voyager na ke France nzoka akei kuna avandi na ye kuna ubia kokende pe abeti mwa tour na France alekani kuna donc akomisi ye lokola deuxième femme na ye bandeko ezali pasi na mawa yango wana bandeko nanga tozala se ya sous le baoba soki ozwaki mwa kopote ya ti ya café ebo ya mai stopper ngai tombela bandeko nanga esalaka bien tokos bonne santé vraiment tombela la biso tozala biso à l'aise tozaka pressé te bandeko nanga elekaka bien awa makamba malamu ya koto na sous le baoba number 1 ndeko nango zotala ngai s'abonner obanga ni pona s'abonner bo s'abonner ba oyo nyonso bazali awa na kati ya live together vraiment bo s'abonner na sous le baoba number 1 et osala bien bo s'abonner bo chape ba ba très bien ba love ba like ba j'aime et ça la bien wana ezalaka ba salutation bo pesaka sous le baoba bandeko tozali kokoba kala te tozali koshite na biso ndeko mobali akoma kolanda ndeko mwasi kuna akomi kuna ndeko nanga abotisa cousine wana abotisi ye donc mwana moko te bana mibale te bana misatu alandisi cousine wana kobotisa akoma kokende kuna moko bazwi matata na mwasi na kati ya ndaku asiliki abimi mwasi akoluka mobali nzoka akoma kokende kuna ndeko mwasi ayeba donc na mutu na ye ayeba kaka ke makambo wana esila na Kinshasa kuna makambo wana lere ekomi bandeko nanga mama leki na mama kulutu pe babundaki mama leki asiliki ye azolobaka bakoseli mwana ne makambo mama kulutu pe asilika lobi
Pona nini mwana na wakele ko bebisa libala mwana na ngai bande ko famille kabwana kuna banoko na bango ba oyo bakotelaki mama leki bake kote ya mama leki ba oyo bakotelaki mama kulutu bake kote ya mama kulutu famille na Kinshasa epanzani bande ko koswa na bitumba soki mama leki bakuta na mama kulutu koswa na bitumba bande konanga ndeko mwasi akenda congé tina Kinshasa kuna akoma ti epa mama leki abenga na ye aboye koyamba ye alobi longwa kuna mwana mabe biso to bokolio awa lelo soki ndeko sala ndeko na yo ndenge wana bandeko conflit ekota na famille ndeko mobali ba mibali boza mitema mabe boye bakeloko bolingi te yango wana bozomona tangu bozokola bozoko kufa la ba AVC bozoko kufa bino mona kacha bandako basi bazoko benga na bino bazali ko bwaka bino makambu na bino eza elengité bo changer pona mwasi oyo azana éducation lokola éducation ba pesaka basi ya ba manyanga na kati ya ndako bande konanga wana nazoyebisa bino ya solo mwasi oyo ya manyanga éducation ba pesaka ye luzitu oyo ba pesa biso pona kolengela mibali biso to koko bengana mwasi ya munyanga koko bengana mobali na ndako te mais lelo mibali ebele basi ba manyanga ba bengani mibali pona buzoba bozali na makambu ya buzoba ba papa na biso bazaki na makambu ya boyete ba papa na biso atazali na basi ebele akokipe bino nyoso ndenge moko et puis akosala nyoso boyebana bozala ndako moko et puis bozo mona ndenga zokipe soko moni ke yo botama na makila ya kozala na basi ebele tika ko tromper vandisa moi sino loba vérité soki akokoka makambo wana te akokende na lopete nyonso mais makambo bozo sala eza malamu te koma yo mobali ko bima na cousine ya mwasi na yo basi ebele batoni na Londres basi ya kitoko bazali soko lingi ba makangu na yo c'est à toi okomona nzambe te okomona lola te mais kabola famille ya batu te yo mobali oye na famille ya batu yo mobali moko okoti na famille ya batu okaboli famille nyoso famille ya munene ya plus de 50 personnes okaboli yango pona kaka eloko na yo ekotaka partout vraiment ezali pasi na mawa to sepeli na makambo te bino ba papa bon revoir ba vie na bino ezali malamu te botambola na bosembo nzambe alola akopambola bino bande ko mobali a continuer ko abotisi cousine bana misatu mwasi na ndako ayebi te ayebi ka kete mobali na ngatika makambo wana et puis na phone a remarqué ka pe loko moko te o cousine bengaka ye na cousine ba benga na te ayebaka ke cousine batinda ye kote kuna ya Manchester na ba ville mike azalaka ka kote kuna ayebaka ba nouvelle na ye te moko ka boye ayoka ba nouvelle na ye kaka na batu kaka ya nzinga bandeko nanga ba mama batata bandeko ba oyo balingaka biso boyebi ke ndeko mwasi ayoka mama na ye na Kinshasa abengi ye alobi mwana na ngai ke balobi ke cousine na yo kuna na kati na mboka ya Angleterre akufi alobi ya solo cousine na yo asili kokufa bandeko esali pasi alobi ata kutu abotolaka nga mobali me tokolaka ndako moko esali pasi alobi mama oza na ba nouvelle esika nini tokoki koyeba ndenge nini nakoki kosala aleli na kati ya ndako mobali na wana ayebaki ke mwana mwasi wana bandeki kobela mobali ayebaki akendaka deja kotala ye kutu azonga et puis alobi nzamba lola oyo makambo nini bandeko na ngai esali ke ndeko mwasi aye kozwa ba coordonnées place nini précisément ebembe wana ezalaki alobi na kati ya ndako isi mobali na ye cousine na ngai oyo yo yebi makangu na yo ex makangu na yo lelo akufi balobi abeli cancer ya utérus yango mutu ekomaki kolia ye yango ebomi etango ka ba découvrir yango ekomaki déjà na stade moko ya makasi ewumisi ete ndeko mwasi akufi na ba âge ya ba 42 ans boye asili kotika biso bandeko na ngai ezali pasi na kisasa mama kolela mama leki aleli nani akosunga ye lisusu
vraiment ndeko na biso azalaki na motema munene mobali na kati ya ndako ayebisi alobi ndeko na ngai nazali kokende na lombangu na kati na mboka ya Belgique ye pe mobali baya kobenga ye ke cousine na ye akufi na Belgique kaa na periode wana ndayebisi mwasi alobi me ngai pe nazoluka ndenge nini bana oyo batikala awa mpona nakende kotala kameme epai cousine akufi tomema bilamba tolatisa ye toyeba ndenge nini bakokunda ndeko mwasi ye alobi problème ezali te ngai namoni yo vanda nano yo zala nano na kimia oyeba ndenge nini baprogramme ezoleka na Congo talaka le msu mama na ya kosepela te ke yo kende na matanga wana ndeko mwasi pe avandaki mobali alobi ngai na kei une semaine tango na kozonga nde tokoyeba ndenge nini tokosala mzoka nde mobali akendeki Belgique te akei nde kuna epai mwasi wana akufaki parce que kuna bayebi ye awo donc bayebi ye na mikanda pe bayebi ke ye nde mobali wana responsable komaki avandi 3e jour mwasi awa a coopéré aza mwasi moko asolaka bien atikali kotika bana epai ya bakamarade azwi pe moninga ne mosusu bango na basimbi nzela bakei ti kota Manchester kuna epai ndeko mwasi akufaki bandeko nanga pasi pe mawa kokoma kaka bakomi kuna na kati ya ndako wana bakuti pe bakongole bazalaki batu bazolela salaki nde sikoyo le lendemain nango il fallait bakende kotala corps pona vendredi bango bakomaki mercredi samedi nango vendredi il fallait za l'enterrement ya komi mercredi na camarade na ye kokoma bakomi bakei kokuta mobali na ye akuti mobali na ye na kati ya matanga avandi batu nyonso bavandi pembeni na ye baza kokonsole ye bana yango ya mike baza kobima baza kobenga dadi ndeko mwasi a perdre connaissance alingaki kotika biso alobi la danoise alingaki na tika mokili oyo na perdre na moni molili na misu na ngai na kwei bazwi ngai wana babengi ba ambulance na kei na hôpital wana na vandi 5 heures du temps kuna na hôpital batuni ngai est-ce que olingi ozonga lisusu esika ozalaki bandeko na boyaki camarade oyo tozalaki na ye alandaki nga tosimbi kaka nzela tozongi na biso na Angleterre et puis matanga pe mpo na nga esilaki mokolo wana bandeko ezali pasi mobali atikali kuna na bana ti lelo bakundi ye mobali avandi babenganaka lisusu te 1 mois eleki 2 mois eleki 3e mois yango oyo bazali kobengana te mobali abandi kobenga bakamarade azali koloba babondela mwasi andima kozwa bana wana ya mama leki ya mwana cousine abokola bango na bana na ye alimbisa ye ayebi ndenge asala te parce que l'état azokata makambo nani akozwa bana soki mobali wana akoki te fo bana wana lelo bakende na maboko ya ba social bandeko lisolo na yelaki bino yango wana ezali pasi na mawa ndeko mwasi ti sikoyo même la Congo mama na ya lobi azwa bana wana te bana wana bazali ici na malédiction abako ya kotiela ye malédiction na kati na ndako mama ya mwasi aboyi ye moko pe mwasi alobi alingi bana wana te na kati na ndako na ye alobi na mobali na ye aluka ba solution na bana wana alingi komona bango te tangu ya babalanaki na ye bayokanaki te ke ya kobota bana libanda bayokanaki te ke ya akobala na akobota na cousine na ye bandeko botala ndeko mwasi place asuki asili kotika biso mais mbutu etikali na famille mama na ye kuna pe ba tension ba AVC komi kobeta ye yango wana toyeli na liboso na bino bandeko bo partager lisolo oyo eza lisolo moko ya pasi na mawa ekoki kokoma pe na kati na famille na yo ekoki kokoma pe na kati na bana na yo yo sikoyo kosala nini conseil nini okopesa soki lelo ekomeli mwana na yo ekomeli yo na kati ya libala conseil nini yo kopesa bandeko na ngai bazali ba cousine
penza ba mama na bango ba botami mama moko tata moko tala ndeko mobali ndenge malédiction likolo kaka ya bisengo mokili biloko 5 minutes tala bimisi batu misatu na mokili lelo mama na bango azali vraiment nanya kosunga bango. Est-ce que papa wana atikala kaka kuna libela abokola bana wana ye moko mama oyo patikala koto na London ye pasa la vie na ye abokola bana na ye ou bien basala ko boni wana ezali question na poser bino vraiment bo pesa ba eyano ya malamu bo finga te na yebi ke mikolo bo finga lisusu te penza merci na bino respect bokoma ko pesa mama leki e pesa kanga penza esengo makasi koya lisusu liboso na bino malgré na zaka lisusu na tamingi te ya koya liboso na bino moko boyebi système tozali kotambola nango ya live together tozali kosunga batu nyonso bazali kokokate kocha litoi bamsu bazalaka na soni bamsu bazana musala et permettra bango te bazwa temps tozali kosunga batu oyo pe bazali na tamsu ba blessé de guerre tozali kopesa conseil pona ko remonter bango moral pote bazongela lisusu likambu oyo bandeko malgré ndeko na biso azwiku mais balobi ke ce n'est pas bon que l'homme soit seul yango balobaka toujours ke bandeko na ngai soko kwei telema popola mabele kende liboso. Soki Jean salaki o mabe Joseph akosalo malam. Soki Joseph asalaki o mabe Aldor akosalo malam. Soki Joséphine abwakaki biloko na yo papa Ruth akoyamba yo na esengo makasi. Yango wana bandeko bino moko boyebi mwana suka ba famille banza la danoise kandenge na yebisaka bino nazalaka mwana suka ya famille banza bandeko na ngai munyanga 100% wana penza bien signé sous photo lo baka identité na biso vraiment bandeko na nga balari bambote belé wana banoko na ngai ba mama leki na nga ba mama kulutu na ngai vraiment botika la balam la danoise alingi bino ba love bisika biso bizu bino boya ebele na live together boya ko komisa bandeko tika doute tika bituna tuna na lobby avant na katako botika ba malédiction na bino ba congolais na lingi yango tamukete o biloka ba congolais simba kate lokuta luvunu o yanga eko simba na kombo na Yesu Masia o ya simba akufaki ne kulusu et puis asekwi o makila na ye etambolaka tango nyoso pona ko protéger biso ya biso ko simba na lataka kombo ya la danoise pamba te parce que tozo sala ngo penza na ndenga mamindele kwa soko yepe na mboka balobi bazobina na gauche yope bina na gauche tango bamindele bakota na site de rencontre pona nini peuple congolais kota te pona nini peuple angolais kota te pona nini ka peuple africain kota te boya ebele ezotambola bien na discrétion kande bo sengela kinga la danoise tolingi site na biso ezala publier te tolingi te bakombo la biso za publier ba vie na biso za publier te nazo respecter yango pe na ko respecter yango bande konanga boya ebele koyoka camarade na yo te camarade na yo za jaloux pona yo koyoka yete nazana bato ebele babengaka ngai o camarade na ngai lobi ekosimba te yo landa obele camarade no oya jaloux wana o ya lingaka te yo bala pona bo sololaka toujours ba masolo ya buzoba ayebi ke soki lelo zwi mobali na yo okokipe mobali no za suna tana yete yango monaka ba camarade bazanga mitema mabe bokeba na ba camarade bokeba botala kutu cousine mwana mama leki na mama kulutu ba potani e bongo yo camarade ozo pese confiance bandeko nanga pardon botika la malam na lingi bino mingi soki na lobi na landa kaka tokoloba tokosilisa te pona ya koloba ezanga te vraiment o wana humble kaka juriste na bino vraiment liboso na bino kaka tala kaka nzamba pambolaka tokende tina ba université ezalaka eloko moko ya bien na pesi ba mamelo nyonso ba merci ba o batangisaka nga na mpiko mwana mpiko atango la danoise liboso na bino bana mpiko nyonso ba mbote ebele bisika bizwi bino ba Théodile Kumpava ba mbote ba Annette Dimumbe ba mbote ebele ba Marie-Claire Diamba la kati États-Unis Marie-Claire Diamba la kati États-Unis wana belle sœur propre na ngai ba mbote ebele bisika nyonso ezuyo vraiment bana mpiko nyonso tout ba Kange Solange ba mbote bisika bizabo ezwi bino vraiment to pesi mbote ba onyo so na tangi ba komona bango te boze belé ba Elei Emily Elei vraiment ba mbote Micheline Manyonga na kati États-Unis ba mbote belé
vraiment boza ebele mokolo ezali vraiment fona tanga liste wana vraiment Janine na kati ya lemba kuna vraiment bambote ebele esika bizwi bino Bardo Chimanga Mamu National bambote ebele Liska Abayue bambote wana pesaka biso honneur akombaka ti ministre na kati ya Congo bambote ebele Liska vraiment bambote piko penze bimisaka bato bien ba génération de génération tokos vraiment bambote toza pe na oya biso koma professeur na université vraiment place aux alipe bambote ebele botika la malam prochainement o nyonso mwana mpiko na tengi kombo na ete mbala sima na kotanga bino nyonso na ndenga mukete pona bosala honneur ya lycée mpiko ba bisou bye bye bandeko na nga boye ebele bandeko na ngai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle bandeko na ngai bobenga banimero na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet esalami na mpenza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo ezali ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme bapasi ya mukongo tango yo tosalaka ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na ozo mela chaque jour ekosunga yo bandeko na ngai bapasi wana nyonso ekosila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma bengaka yango sinda oyo ti oyo yango peza na 20 sachet na kati soki omeli yango ezosilisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezokosila cholestérol pe ezokitisa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama na nga boya ezali bio économie na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na téléphone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga okotrouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobas epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele ko rate ti oyo te ekosunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love.